Moti balandi Afro TV a tozali boso ya parti Union pour la Nation Congolaise parti cher ya mwana mboka Vital Kamerhe tomoni bongo ba polo bandeko ya coordination des questions sécuritaires ya INC babengisi biso na marche de santé ba osala lelo tozola bino ma interview ya bandeko na biso ya sécurité ya INC ba expliquer biso tina nini basali marche ya lelo bokolandango na caméra toza bongo na chargé à communication et à coordination des questions sécuritaires ya INC mbote mwana mboka mbote ndeko bandeko ba olanda yo na Fork Télévision ba yeba journal lelo eza nini ba moni bino bolati ba polo ba pesi biso pe ba journaliste polo ba yeba nini. Merci beaucoup ndeko pona mutuna na yo. Journal lelo ezali journée première édition ya marche organisée par questions sécuritaires ya INC. Objectif ya marche ezali ko renforcer ba relation étroite humaine pour sensibiliser na adhésion massive et puis pour renforcer capacité pour l'horizon 2023 électoral na biso. Ya wana nde bit ya marche na biso ya lelo. Loko eza première fois aux questions sécuritaires organisées marche to kanaki na bandeko ezala bien organisé afin que to gagner l'élection les objectifs na biso 2023 to bimisa président na biso national honorable Vital Kamerhe directeur du cabinet du chef de l'État président de la République selon bakor na biso ya Nairobi. Mwana mboka bandeko ba Holanda ba yeba bandeko nyonso tomoni balati ba polo baza ba membre ya INC to ezakaka bobengisi bandeko ba ya lokola marche de santé. Te bandeko nyonso bozomona baza bandeko ya INC to bengisi bato mosusu te po toza dia na bato na kati ya parti na biso nyonso toza bana ya tata moko bana ya INC. Yango bandeko nanga apport na biso nyonso très important. Todos boyebi itinéraire ndenge ezali. Tozolongwa awa tozotambola. Mutu nyonso tu azala na discipline. Toza bato ya discipline totika biloko kende bapesi yo ordre tokende boye yo lokola oleki mayele mingi ozala ndenge yo lingeli. Bongo te toza toujours ensemble toza na bomoko. Nde toza beza dans une grande famille. Oza un problème. Il faut qu'on kobengaka. Et après moral na pesa mbamo oza un problème benga parce que baninga nyoso to ba ande ko kinganya za un problème to ande ko moko kalua akufela papa INC 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 toujours ensemble. Bon Yamba Bima Wachane ya veka Soki balobi Bima Wachane ya veka Soki balobi Jelema Wachane ya veka Soki balobi Bima Wachane ya veka boyebi nini otoyeli awa ezaka likambo ya marche comprendre marche to ça toujours réclamer na biso eloko te toujours tambola d'abord pour la santé na biso non parce que tous ça sportif nde toza awa santé na biso za nanu bien en forme et puis deuxièmement toujours tambola lisusu pour na relaxer na monde entier plus particulièrement na RDC Kinshasa que président na biso Vital Kamerhe azaka pe soutenir na ba jeunes sportifs ndenge lokola nde toza boye. Amen. Vous comprenez? Donc ambition na biso ya ngwana tozo tambola biso calmement parce que boyebi to tambola déjà to côté mikanda partout. Donc nous sommes libres ya ko tambola pour la santé na biso d'abord pour na makambo ya soutenir ambition ya président na biso. Na initiative pesu ya cash. Au bazana ngo na coalition na président Félix Tshisekedi. To betana maboko pour la président Félix.
Oui, bandeko kande to ebisaki bino toza na marche de santé oyo coordination ba question sécuritaire ya INC toza bongo na mwana mboka ye mo ko se présenter pour boyeba ye soki azana ni mbote mwana mboka mbote ndeko nanga journaliste bandeko baolanda yo bayeba ozana ni bamoni na polo ozosa nini place oyo. Ouais, merci na ozongisa matonde menge na nzambe apesi biso na mokolo lelo ya mibale nazali nazo se présenter comme nanga Mitterrand Gimavu surnommé Zamba nazali coordonnateur adjoint ya question sécuritaire ya INC ville à Kinshasa. Mwana mboka bandeko baolanda yo bamoni bino na bapolo bayeba journal lelo bo organiser nini. Bon, journal lelo tel mesa samedi eza journée moko to sa marche de santé d'abord pour na ba santé na biso, deuxièmement poto la na monde entier que INC oyo ezali parti cher ya diricap chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que ba jeune sportif bazalaka toujours simanaye. Donc biso ba sportif à ville à Kinshasa to sangani pona to lakisa bandeko bazana libanda ya ba sportif ba telengana ba ya ba rejoindre biso na parti cher et honorable président Vital Kamerhe oyo aza dirika pa chef de l'État. Oui, mandeko bayeba kaka batu ya makasi ba sportif ba kuluna bazalaka batu moko boye oso bakutani na nzela do so kutani na nzela ba paquet boye fo ko banga mais lelo ba moni bino na carte parti politique oyo eza pona lobby ba mona batu te ke o finga ki fati maître Zamba ya beti osala ki boye bino bosala rangote biso toza discipliné lokola papa na biso le pacificateur Vital Kamerhe biso toza kuluna to benga oyaka na parti na biso to dresser yo poto na école to lakisaka batu ndenge ni bakoki kotambola biso paquet ou paqueté toza discipliné par autorité morale na biso oyo azali dirika pa chef de l'État nazo saluer chef de l'État en passant Félix Antoine Tshisekedi to asimanaye ko banda lelo timu kolomander aussi la INC tozala toujours sima ya président Félix Antoine Tshisekedi yango to sala appel au soki oza kuluna oza les œuvriers oza la kelo côté oza sportif rejoindre biso place na biso ezali na enseignement soko ye na ponga bien enseignement au mona bureau INC coordination sécurité to yambayo donc porte est ouverte. Bandeko kande boyoki ba sportif bazo sala marche de santé eza appel pona bino bandeko ya makasi ba pomba ndenge to bengaka awa na Kinshasa balobi soki oza na posa ya koya kosala musala ya koya koyeba ndenge nini sportif akoki kotambola yaka na INC sur renseignement okomona bongo bandeko ya question sécuritaire baza wana to yambi bongo cordon mbote cordon mbote mama bandeko baolanda bayeba journal lelo bamoni bino na ba polo en rouge blanc comme uniforme ya parti bayeba préparer nini eza journée lelo eza nini bosali pona bandeko o baza musika baolanda bino na ba télé. Oui, merci, je me présente d'abord comme onanga eza Efekele Joboke nazali cordon ya question sécuritaire ya INC. Donc journal lelo maman ndengo poser nga question eza journée mo munene pona biso to sana nous d'abord marche de santé pour la santé na biso parce que tout ça ba sportif et deuxièmement to réclamer na biso le côté mais ils agissent c'est kaka pour te faire voir dans le monde entier plus particulièrement na RD Congo Kinshasa que président na biso Vital Kamerhe azala pe na batu oyo balingaka ye comme ba jeune sportif nde to zaboy voilà un peu journal lelo donc yangwana motif photo tambola siko bandeko ba sportif o baza libanda ya INC ba osala ndenge nini po ba rejoindre bino ba tambola ba rejoindre bino na parti eza neloko zo senga to ayane kaka ndenga ye bo pese polo pa koma pe moko ya ba sécurité ya INC. Bon, adhésion eza nango simple eza simple o ezali na nous secrétaire général na biso o eza point ya débit ya marche toujours cité na interfédéral na biso donc oye na interfédéral okuta ba agent sécurité baza na réception zali tuni ba mituna no oyo tuna donc ezakaka osombika carte hein adresse na biso kuna ezali na enseignement sur Kasavubu hein place ba parti politique za ebele wana d'ailleurs il y a une parti politique am nene mutako bunga ngwa zate osombika carte na yo
On s'est renseigné pour nos choses, on a besoin au côté de la sécurité. Bah oui, que non, parce que biso réunion tout ça là chaque vendredi à 14h30. Hein? Biso à ta sécurité, voilà. Ok, bandeko to landa ndenge marche ko tambola malembe, bo continuer ko s'abonner na Fox Télévision. Tango ekoti oyo yebisa na libota na yo oyo yebisa na baninga bayo bolingo na mitema kati na lisanga ya baninga bayo pe na mangomba biso bisika biso tokokenda koluka olekumuza komba yende bolingo olekumuza komba yende bolingo ah yende bolingo bana Congo lamuka longwande na pungi likonga nzambe telemi na mbuka na yo pona biso bakongole topesa na maboko totonga ekolo biso na biso bana Congo tolingana biso nyonso bana Congo topesa na maboko po tokende liboso po totombola ekolo bapandi na beto RDC mboka ya promese bana Congo kanisa maloba oyo basali ya nzambe baloba wapona Congo yebisa baninga na yo otango ekoki ya kosala mosala boye olobi nde ya solo oninga nanga telema otango ekoki ya kosala mosala boyeba yango tolingana biso nyonso bana bakongo topesa na maboko po tokende liboso totombola ekolo bapandi na beto na lisanga mpe na boyokani nde tokotombola mboka ya RDC mboka ya promese bana Congo kanisa maloba oyo basali ya nzambe baloba wapona Congo na bomoko tosimbana na maboko bana Congo tokabola ta mwa eteni ya lipa biso na biso bakongole la pe nde nzela malamu ya bolingo justice tubanga bakundi ya mbuka na biso po nzambe yende alingi bongo mpona yo peko na nga travail telema yo sala ndeko na nga koluka te bapesa yo za koluka na maboko ya bato telema yo sala yo sunga solo libota na yo mwana Congo tolingana biso nyonso bana Congo topesa na maboko po tokende liboso po totombola ekolo bapandi na beto. Bonjour mwana mboka. Bonjour. Bandeko baolanda yo bayeba bamoni bino botambola na boulevard awa eza nini? Bon, tu es comme ça la marche de santé biso ba jeune ya INC batu o basala la sécurité à parti to décider lelo pour na rolakisa ke ba sportif baza sima ya mokonzi na biso Félix Tshisekedi na dire kab na ye bandeko baolanda bayeba ba sportif o biso to bengaka mingi bapomba babetaka beta oyo eza kobangisa bakongolais te mosusu mwa alobela président Félix vérité eza te alobela Vital Kamerhe vérité eza te mpo ayebiki aza na bato minene bato oyo bapake bakoya kokanele na ndako bomoni teke boobangisa bakongolais non kobangisa bakongolais te le premier sportif na biso nyonso tu ye wana mokonzi ya mboka na biso ya lelo ye nde premier sportif biso toza kaka pour nous accompagner. Donc ça c'est pour dire que même nous les sportifs, nous sommes là derrière le chef de l'État. Makambo ya kipomba kinini ba sportif ba kuluna te ba sportif ba pomba te. Un mot pour nos bandeko ba sportif baza libanda ba koya ko intégrer bino coordination et question sécuritaire ndengeni. Pour na bandeko nyonso baza libanda bayebi partout place siège il y a ba bureau na biso ezali ba porte ezali vraiment polele
Oui, ndenge ka toyebisa ki bino toza na marche ya coordination des questions sécuritaires ya INC a tozwi bongo porte-parole chargé à communication na bango o se présenter Sabino nini ba préparaki pour la journée le lombo te mona mboka mbote mama journaliste bandeko ba Holanda kombo nani ozana ni na coordination ngai na bengami na kombo ya Ramazani Kalume Beni nazali rapporteur et chargé à communication et à structure des questions sécuritaires ya INC sur le niveau national. Mwana mboka bandeko ba Holanda ba moni bino bo tambola bolati ba polo ba koye ba eza nini ezali marche auto organisée qui donc eza dans le sens ya visibilité ya parti na biso na ya structure na biso na ko benga batu na adhésion massive donc parti eza ouvert batu nyonso baya basadere donc nde tozotambola boye tozolakisa batu ke INC ezali koexister INC ezali toujours en marche ezali toujours en mouvement tobengi bango parce que oyo moni awa eza elongi ya président na biso national soko moni elongi wana ezoloba déjà image na yango moko eza message donc tozobenga batu baya parti eza na posa ya batu pona ba événement ebele ezali liboso na électorat ya 2023 bientôt la paix électorat ya municipal ya ba bourgmestre ba conseiller ezali tozobenga batu baya poto renforcer capacité na biso pona ko remporter ba mona mboka toyebi ke eza ba sportif bandeko ba Holanda bino oeza ko bangisa ba congolais te dans le sens que ceux qui ba moni président na bino aza directeur à cabinet ya président de la république asalimbeba to président de la république asali kamba congolais ba sepelte oeza ko bangisa bango te po ba loba batu wana basimba mini bazana bato ya makasi pembeni na bango ba bandoka na biso na bandako te awa biso de sécurité otozolobela awa eza sécurité dans le sens oyo ya ba paquete ya makasi te surtout que dans le sens normal sécurité boyebi ke eza yango ndeza service oyo ezalaka plus intelligent service plus intelligent na ba service nyonso oyo et protégeaka mboka donc ne tozali awa biso tozate bato ba paquet ezali service oyo ezo se charger na ba question nyonso omoni ba komisi ya tricot na polo na biso question sécurité donc ba question nyonso oyo eza na trait na sécurité protection nani ko battre la partie eza biso eza te ke biso to bundaka te eza na sens wana te. Oui bandeko bomoni ndenge chargé à communication à lobby ba lobby adhésion eza massive bino bato boza ba sportif boza na posa ko intégrer parti union pour la nation congolaise eza polele mais ba osala ndenge nini po ba adhérer na structure na bino nga na lingi mingi te obengaka ba sportif na lingi to benga batu nyonso ko bengaka ba sportif te parce que ndenga naza boye naza sportif te toza na besoin ya batu na ba domaine nyonso oza informaticien oza juriste ndeti ngai ozali économiste ozali tout ça yaka ozali médecin yaka ba place ya domaine nyonso eza réservé na structure na biso ezali structure moko normal lokwa ba structure nyonso lokola ba mobilisation lokola ba médecin lokola ba religieux tout ça ezali structure lokwa batu nyonso baya na kati ya question sécuritaire toza na domaine nyonso ya batu eza te ke ba sportif bango moko deuxièmement pour na adhésion eza na adresse na biso ya enseignement en face na ba siège o nyonso ba parti politique eza wana bokomona elongi ya président na biso eza wana bakoma INC na logo moko ya munene oye wana o se présenter ba service nyonso o yamba bato ezali ba olakisa bino ba modalité ba otangisa o bakoki otangisa yo osomba carte na yo automatiquement okomi membre. Merci bandeko bo continuer toujours kolanda marche zo continuer bokozwa ba détails na chaîne na biso Fort Télévision. Merci.